accident tope likama esalamaki na route nationale numéro 1 na village Tumba chez Papa. Esali pasi pe mawa komona ndenge mutuka ya munene oyo ekumbaka bener baluki lokola mutuka ya carton. Toyebi te soki chauffeur amelaki masanga to pe azalaki na pongi. Eloko ya malamu mutu moko te akufi. Komona likama ya boye ezali pasi. Ba chauffeur balingaka ko respecter code de la route te. Nayebi te soki bazalaka na posa ya ko vivre to te. Ba koma komona ndeti kaka nzela yango ekoma ya bango. Tala ndenge olingi okaba bomoi na yo ya ofele. Ezali mabe makasi. Kasi population ya mboka Tumba chez Papa apetisi ya mbonda pe ebeti. Bonjour. Bon, accident salami awa na village chez Papa. Na montagne chez Papa soko longe lukala ozoya. Montagne ya chez Papa, na village chez Papa ya monde kamel badako mata. Isondi kandi prince. Ya ko bakoze tele awa. Bon, accident salami presque ba 8h, si choc était moi ba pota mike kaka. Bon, na minute oyo, deux personnes au bazaki ba passager ba kena bango déjà. Chauffeur pe akeka ka po talaka ka soki basala accident ki ma rama. Bisho to ba passager. Neza biloko ezana photo ke teka ba mituke kangami baluka biso moye balongola boro bo biso bete zo moya koleka mituka mikele ka bo biso ba mituka minene. Tosuka. Bo utikini te bo uti matadi. Neti biso te utikini. Depuis que l'on voit qu'il lobby na kini koliate lo mote to yoso accident ya ko to le kande balu que la biso solution silo esa wa batisa tanje moko nyoso ka ya mwa to zaki. Merci. Boyete bandeko chauffeur boyete bo batelaka bomoi na bino po basombaka yango te. To sengi na la police de roulage olia kosenga mbongo bosala musala na bino oyo a ko respecter code de la route te bokangi ye mbo